Shalom, 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 shalom. Bonjour, bonsoir. Eza Mama Julie Condé na Stockholm, na Suède. Il y a émission Mon Parcours, il y a Suède Bolingo. Na Pesibino Sumbo Tebele. Aujourd'hui, na lingina lube makamba voyage. Na ina lube makamba voyage. Voilà, nazaki obligé na komango na papier. Tolandi documentaire moko na ebike mingi bao bazan Afrique mingi balanda ka ba documentaire te. Nazolo bela makamba voyage madne konangaye. Aujourd'hui, je vais parler de voyage. Tozo mona na ba mai na ba océan. Combien bato bazo kufa na kati ya mai. Europe eza paradis te bokolo banangai bobi mama yo saka na Europe. Toko so ba image ya Europe bomona bato maboma na Europe. Toko leksa bino na ko so ba image ya bato bazo mela diamba. Les sans-abri na Europe. Na ko so ba image ya bato na ba place ebele, je crois que ceux qui botali na ba vidéo na boko mona ke na sala image mona cimetière to kana okunda ndeko. C'est pour dire liwa eza. Bande ko to lingi bato bo voyager bo kende ba place ko kende parce que il faut que luka vie. Mais na ebi dernièrement tonga ki na sasa na telinga bi aso na zarga na awa pena na avancer pour na zaki na courageuse. Na zaki moluki. Babi o aluka kande azwaka Bible zo bango beti Matthieu 7 beta porto kozwa. Mama na ngana papa na ngai. Na yebi ke ba parents ebele souci etale mwana nga pa ke na poto lobi azala bien. Mais zana bane ebele ba kufa ba parents ba yebi kutu te ke mwana azinda na océan kufa na désert. Biso loko ba africain au moins rovando bana koloba e mwana na kende alesa ka biso teninte. Na otota documentaire moko yango etininga po na sala émission ya voyage. Na mboko babengi Chypre. Boyebi Chypre eza Chypre ya nord na Chypre ya sud, ya sud. Chypre ya sud ezali mboka o eza un peu moins riche. Hein? Chypre ya nord ba mboka neza ko faire partie ya Turquie. Ça veut dire so côté na kati ya Chypre wana. Eza ka ndenge moko ndire oza na kati ya Turquie. Au monde Turquie bato beleka so na zwi visa na kei Turquie. Biso ato vanda tana ba Turquie. Ba collègue na ngai. Allemagne tonda na ba Turquie. Po bango pe bakima ba mboka na bango. Eza deuxième peuple na kati Allemagne ba Turquie. O bakima pe mboka na bango likolo souffrance. Soko za commerçant, oza courageux, oya ko somba biloko na Turquie ozongo yo somba eza ngo mabete. Momoni le mso bato bazo tika Congo. Ba ye kokota na kati ya Turquie bakangami. Ba cheche bazemi. Ba sali vie ezate. Ba vana bakan lokwa balinga pe bisote donc vie kaka bizarre. Lelo marché bima ya Chypre. Mingi bazo ya bazo zwa bango visa bazo na Chypre. Mais tant bazo koma na Chypre. Bandeko bazo souffrir. Eza na documentaire ba auto relaxer na ba français combien ba africain bazo souffrir na kati ya Chypre. Ba pays eza na ba pays racisme eza na opena makasi. Bino siko bokuta na ba gang. Ganga binde oza so na zuye le opena visa. Donc ozo kempe na Chypre ko za bien. Papa, akoke na Chypre ko za bien pa wapi. Imaginez-vous ce que moto akitika na aéroport. Siko moto akom bien côté ni. Toza kaka na réalité okite na njili. Siko na kata njili wana bano lokota bambongo. Ou bien deni. Tango zo na pays. Ata barabo bato na mboka na biso bazana ba connaissance. Nga na sala na ba libanais afanga na ya poto. Bazaki ndeko na ya zuiye aye akotisi ye bakotisi bango na ba boutique bafungoli ba boutique. Na sala na ba libanais na ville. Mais lelo bandeko na biso bana na biso baleki na biso bazozo ba visa bakomi na Chypre. Bazo sa le côté bazo telenga na bazo souffrir. Bauta ulaksa jeune frère na biso akweya azoka. Akeno hôpital ba pese ka antibiotique ni kutu basale soki nini eloko te. Nengi to ebeloko moko poso ya biso oyo. Oyo nzamba pesa biso. Poso oyo balinga biso te. Donc biso moko photo milinga nanu. Biso moko photo milinga nanu.
bolo bateke ya mama na lobi na biso to voyage te nga ka caché mongo na bitu na nzambe na voyage to pe na voyage te na voyage to na voyage te na kende to na kende te mama na nga na papa na nga baleki na nga bayaya eza bato oyebi koya na Europe eza mabete ya bien mais eza na bato na Europe lem so pozwa mokanda 10 ans biso toana ba famille 10 ans moto abalukaka moto musu lem so pe abota bana abota donc amonaka bana wana te po likoloka ya mokanda stabilité siko wana kutu toloba na bamboka oyo eza ouvert lokwa ba Belgique ba Angleterre ba Paris bamboka lokwa ba Suède oyo ezaka lokwa paradis avant po mona kutu ata papier na libanda mais lelo combien nebi ke po moto voyager moto ko kangisa pena $5,000 $10,000 po moto kite mboka mais siko mbongo wana yo ko tonga nango peno tongi osali mwa boutique na yo nga saka boutique na mona kino wana lokola kaka soki ekende wapi soki balia sope ezinda sope sani na yebite metilke na $5,000 moto ko sa boutique soko za pena moto mutu lobi pe boutique wana boti mususu pe boti mususu moko pe boti mususu eloko pe zo kam sanga lelo mais wana ko sa dossier mususu to betela ngo lisolo lelo eza na dossier na ya voyage mon frère ma soeur avant que le voyage soit ba donné nyonso na kokoma na mboka wana na kokomela wapi soki na komi na kosa ndenge nene yango babenga ba donné soki na komi na mboka wana na kokuta na nani na okende kovanda wapi biso to mona mukonsu na pare to akina marché to telenga na ba bagage soki police azwi yo okokende mbala moko na détention ozongi suna mboka yo zongai parce que so ba moni okaka étranger ndeko zo telenga na ba bagage ba bengi yo ba vandisi yo ba mandi ko tuna yo retour à l'expéditeur esika yo utaki oya kaka te kaka ote ozokende eza bato bakufi na ba désert eza na bato bakombe esclave et pas ba arabe na ba Libye na ba pays ebele bon mona ki ba avion o elekaki na soki Maroc soki Tunisie o ba refulaki ba noir eza na ba cimetière esami na ba Maroc na ba Tunisie o ba kundi ba noir pourquoi parce que baza même na identité te mama na papa yo tika likuna lemsu yo kansa mwana kende alesa ngai te sundola biso mwana kufa bakunda na Maroc identité ezate lokola pe to voyager to zaka na be lemsu na ba identité te mais vie na bino eza tellement précieuse hein vie na bino eza tellement précieuse nga na yebi ndeko moko tozalaki na ya lobi tango nazaka na kina otekisa batombola na nga chaque mois pe nozosimba $1,000 na yo awa yo na ozwi mokanda to kozwa $1,000 na kozwa ngo wapi eza mboka ba facture eza mabete soki yo si oye mais boyluka boya na banzela moko ezake ekokende kunda bino te na mai ekokunda bino te na désert ekokende kunda bino te na ba pays moko o ezake ozangi identité okende obunga ka boda na nature bato bakanisa ko vivaka un jour ko yokana boluka voyage boluka vie mais bosa na ba donner bozokende wapi bozokende wapi sandeni ndenge na bino ke Chypre du Nord wana soki Chypre du Nord eza mboka moko très pauvre musale ya nango te do bagang bazokosa bino koya ono bana kotelenga na lokwa bandeko ebele pe baza na Turki bavandi pona kokati solongwana sikoyo okota France okota anini eza blague te lelo biso na kati ya mboko oyo nga na vandaka Suède Stockholm ezalaki ke lelo yo koti dossier ya mwasi na yo po mwasi aya wuti Afrique quelques mois, moi, ça y est. Mais il y a des gens qui sont mariés depuis 10 ans, 5 ans. Bah, c'est en Afrique, bah, y était. Moto pele mso azala ndako. Ezaka ka Afrique tena uto kuta na ancien collègue moko azabatu ya Bangladesh, Sri Lanka. Ayisinga mwana nga sala kazana ndako. Moi c'est balati lelo ba pesa ka séjour te, ba pesa ka visa te po ya. Vie ezaka ka na Europe te, vie ezaka na États-Unis te, vie ezaka na Canada te, vie ezaka partout.
pendant ce temps eza copie oyozo vivre eza vie. S'il faut obala bala, s'il faut bota bota, s'il faut sala sala, kozela kaka te no yo ya en Europe. Parce que awa ezozela yo te. Ezozela yo te. Ba détention evani na bato bazozela ba refoule bango. To pekisi bato ba ya te ba papa na ba mama pardon. Bo interpréter nga mabete. Tozo lobande zo ba donner nyonso avant yo voyager. Ko ya kaka nde wana te. Po vino eza ya motuya. Ok, no kufa na désert to comme esclave to saka bilanga ya barabe. Barabe pa na biso akolo bana ngai n'importe quoi te. Akolo bana n'importe quoi te ponga na eto a niveau moko. Mais bino po ayebi ke non connaissance eza te na gouvernement na biso ezanga na protection. To batela bo moi to zango yango na motuya to anango. Vraiment nzamba lola sa bino bolam. Lelo alobela ye makamba ba voyage. Nzamba lola sa bino bolam. Nzamba lola batela bino. Tuna nzambe. Na Congo, okende liboso. Na Afrique, okende liboso. Pe yo eza lokwa ya biso même soko vani na sama bele pétrole eza na badiama. Toza kana batu ka motea malamu oba otamsa mboka ngo. Ekena ngo bien. So mboka na biso wana ekomi na ngo bien biso tozonga biso. To vanda kana ba malili bona ba ni bana bokanga te mais to pambola ka pe mboka ngo esika to vandi. Vraiment, boza bien nzamba sa bino bolamu, bonne journée. Boza malam na mabota na bino, merci beaucoup na bino bat bolandanga. Merci pour bozo kanga bo pesa nga matoi na bino nzambe azwa lokumu. Bo pambola maboza malam, bonne journée. Amen.